Émission Découvrons nos artistes, c'est pour les artistes. On y a ça art na bien. Aya émission la bino yango Découvrons nos artistes. Lengia musique et senga vraiment émission mo ya boy. Invité bino nyoso, hein, na océan du Congo. Ici pas tout oyo batala rabiso balanda biso monde entier. Je vous appelle, je vous invite tous ya ko s'abonner na émission na biso oyo Découvrons nos artistes. So s'abonner biso nyoso na océan du Congo. Découvrons nos artistes. Bayoka Doulaire. Océan du Congo. La chaîne qui reflète la vérité. Hein? La chaîne pas comme les autres. La chaîne numérique. Binonde, Masolonde Zabino. Océan du Congo est la chaîne Oyo et puis ça cabine toujours d'actualité. Découvrons nos artistes et la branchement qu'on a qu'à Océan du Congo. Ici nous sommes là, on fait que parler de nos artistes. Chien. Alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire. Bonjour, bonsoir, peu importe na Ernest c'est comme la bino internet na biso il y a monde entier hein, il y a monde entier internet il y a Océan du Congo. Internet il y a bana bilaka. Ezanga ya bino mama popo mama katifo la walinga bino mingi wakenda kolukela bino toujours ba information oyo asepela bino bozala toujours na ba information ya actualité hein ya actualité hein lelo to yeko betali solo to yeko yebisa bino information ya mawa otozwi na mboka na biso ya Congo hein na mboka na biso ya Congo tozana mawa yango lelonga mama popo na yo yebisa bino toujours quand la branche na biso ya Découvrons nos artistes nazo pesa d'abord un grand merci hein na réalisatrice nangai réalisatrice ya Mayele na pesi mbote lisusu na coordonnateur nangai na benga coordonnateur propre coordonnateur intelligent Kabuya na pesi mbote lisu na DT nangai hein directeur technique nangai oyo azalaka wana sima ya ba machine pona ko bakisa lisusu Mayele belé merveille na pesi mbote na consort nangai na kombo ya Dorian na moni ba confort tozé belé tellement na kata chaîne na biso yango tozala wala toujours pour na osela bino misala na pesi bango nyonso mbote na pesi bana na ngai bisika bazali ba joyeux Noël na pesi bino nyonso ba internet ba joyeux Noël bien que information on a bino lelo ezali sango ya mawa eza sango ya pasi o tozo betali solo lelo ya artiste na biso comédien na kombo ya Chico Pululu. Hein, artiste na biso na kombo ya Chico Pululu oyo auti kotika biso lelo atiki biso lelo na ngonga ya 3h du matin hein na 3h du matin na hôpital ya Monkole. J'étais à la maison na vana na ndaku na zui coup de fil na 2h30 du matin on me dirait que non ndeko na biso o azalaki hospitalisé depuis hier na hôpital ya Monkole. Artiste na biso comédien na kombo ya Pululu hein Pululu Chico auti kotika biso atiki biso lelo na 3h du matin. C'est alors que momoni lelo na ye lisusu boso na bino ba internet nanga pona ko informer bino sangwa mawa lelo tozo comprendre te mikolo nyonso o tozo comprendre te tozo ebate so eza nini hein tozo comprendre ba événement ezo le katemi na mboka na biso ya Congo. Les artistes meurent bazo kufa tellement tozo ebate eza problème nini eza fléau to eza nini oyo lelo peut-être na sango ya liwa na ngai mama popo na profiter pour na oyebisa pour na omeka conseiller un peu bandeko na biso ba artiste bandeko na biso ba artiste peu importe na catégorie nini bozali bandeko na biso ba artiste ba okufa très tôt bazo kufa avant tozo ebate eza pona nini hein c'est parce que bazo kende bazo mema ba vie na bango na pressé et puis ba mort boso le bolandelango o mona ka ba mort bo sibit soit to yoka o akufa na poison o yoka ka o asala imwa crise moko boye nde ememie na liwa o yoka kaka o abelaki pendant temps mulai mususu mingi ezalaka ba mort sibit tozo ebate za nini ba internet nanga lelo ndeko na biso artiste na biso artiste munene o ayebani na kombo ya Pululu
ayeba na komba pululu comme on a Chiko Lumbu auti kotika biso lelo na hôpital à Monkole. La tongo tozalaki na information depuis tongo lelo à 3h bakufa na hôpital à Monkole actuellement corps na ba memi yango na cinquantenaire un hôpital à monene na katamboka na biso na capitale à Kinshasa hôpital ya cinquantenaire oyo aza kuna na kata morgue wana oyo nde au fur et à mesure to bando memela bino ba information parce que to na kata branche biso découvrir nos artistes on fait que parler des artistes hein toujours le belela kaka pona ba artiste na biso toujours le belela ba artiste toujours la que ça va vie na bango toujours la que ça va marambo ezole ka ba événement ya ba artiste na biso ndenge ezole ka mboka yango zo mona toujours za ka derrière la caméra na biso toujours tamusango et puis beaucoup zo ka ba exclusivité ba événement ne so ndenge bandoleka ndenge to okende na manque pona obimisa ye bozala informer awa na Océan du Congo et puis na bana bilaka pe bozwa pe ba information hein ndenge koleka nous allons essayer un peu ya kokende pe na famille na ye hein na famille biologique na ye là où esika kola esika bota esika kola et puis na esika bana ko vanda to komemela bino ba information prochainement tantôt la bino sousou ba information to l'accès bino to rebete la bino lisolo to l'accès bino qui est vraiment l'artiste comédien Pululu Chiko Lumbu Pululu qui est Chiko Lumbu Pululu oyo auti kotika biso na si bozomona ye bozomona ndenga zoleka image na ezoleka wana na écran na bino bozomona ba internet nanga Chiko na biso ye wana Pululu na biso ye wana sekisa biso tellement ebele alelisa biso pe na bisika mo tozali na ba mawa ozala mwa souci mo boye mwa stress na ndako oko utele musu musala surtout bino pe bana poto nde bo utaka uti mingi mo uti ba kayu na bino tango ozonga na ndako lobi te na tsana moi po bino bozala mingi na système ba CD n'est-ce pas non de rien bazala mingi na système ba CD na kala parce que les lots comme tomoni technologie évolue et avance ozwa wana tchemwa théâtre na yo otala pe ndeko na biso Chiko Pululu ndinga osekisa yo ya ko jouer na rôle kizengi maintenant jouer na rôle kizengi prochainement to ya ko betela bino lisolo to sabino e sikaye auta nini oye asali pena ndenge lelo auti kotika biso ba information na to ye la bino ngo bozala vraiment informer ba internaute na ngai kozala informer na bino eza priorité na biso hein kozala informer na bino eza la priorité na biso ba internaute na ngai donc na osepela mingi bo s'abonner to ça na chaîne na biso to na chaîne na biso ya Océan du Congo na branche na biso ya découvrir nos artistes et puis na branche na biso ya découvrir nos artistes bozo mona nga pe susu na chaîne na biso ya Bana Bilaka TV donc yango nazo senga bino bo s'abonner tellement ezalaki eza actualité de konabiso artiste na biso comédien akufi lelo c'est alors que monito yé rapidement pour na ko pesa bino information et puis na senga bino bozala scotcher bozala brancher pourquoi parce que ben information eza large moto auti kotika biso c'est un grand artiste aza artiste munene artiste comédien munene Pululu outi kotika biso donc bozala toujours derrière les informations pour nous memela bino ba détail na ba moindre détail parce que bana poto bino bolinga ba détail bana Kinshasa bana partout dans le monde entier bolinga ba détail to lukela bino ba détail pour comprendre bozala toujours informé ana branche na biso ya découvrons nos artistes ceux qui azaki na ba rancune source ya liwana ye parce que on peut aussi en parler internautes on peut aussi en parler subitement artiste a sali crise a koufi moi ba malaise ba meme l'hôpital à Monkole comme ba urgence bo crise de salini artiste ayoko tika biso tellement azalaki déjà étoile Namboka na biso donc nous sommes obligés à co-expliciter les bino ba moindre détail hein ya makambu oyo uti koleka ya liwa oyo uti koleka
Donc c'était là moi, hein, votre humble servante, hein, votre humble servante, maman Cathy Fola, maman Popo, autrement dit la maman de Précieuse, la maman de Merveille, hein, nalinga bino mingi, on a sepela mingi ko informer bino. Nalinga bino mingi on a sepela mingi ton no ya pembe na bino, ton na informer bino makambu esala nga bien. Et puis ba remarque na bino esala nga pe bien. Bon encouragement na bino pe et ça là bien, pourquoi? Parce que toluka to améliorer musala to zala toujours wana to améliorer musala po bino bozala malamu bisika nyoso bozali. Nazo saluer équipe technique nanga nyoso, nazo saluer DT nanga Merveille, nazo saluer coordonnateur nanga caméraman nanga en même temps Kabuya, nazo saluer ba confrère nanga, nazo saluer artiste, musicien, chanteur de charme, hein, chanteur par excellence, hein, l'artiste Fambi Fambiora, hein, Fambi Fambiora ba joyeux Noël et Sikazali, na pesimbote na famille Mobimba ya Océan du Congo, hein, na pesimbote na Papi Kader, l'artiste comédien, yé azo résidé kuna na mboka na mikila poto kuna na France, na pesimbote na artiste musicien o babengi na komo ya vibrateur mpiana. Yale na pesimbote na ba artiste nyonso, je vous aime beaucoup. Bozala toujours wana po ba information eza ebele. Hein, ben information est belée. Je vous laisse déjà, je vous fais des gros bisous, des gros coucou. Nzambe alola abate la bino. Merci. Alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire